Oui, bonjour, Bandeko Balandi, ya Lingala News, ngai presbytère Raphaël Vubu, ya Église Christ et Compagnon Crisco en sigle, oyo siège na biso ezali na croisement des avenues Songololo pe Sankoro, derrière le stade des Martyrs. Alors nautiko zonga na Mobembo to kendeki kuna na Kenya na Nairobi, esika ba bengisa kibiso na milulu minene ya convention oyo ba bengi na anglais move on, donc aller de l'avant. Kuna nde tokutani na batu bauti na Amerique, batu bauti na Inde, batu bauti na Israel, au na Afrique batu ya RDC, batu ya Burundi, ya Rwanda, ya Uganda, ya Tanzanie, batu ya Sud Sudan, pe bango moko ba haute ba Kenya oyo ba yambi biso kuna. Alors thème yango ezalaki, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Donc makambo ekosalema bobele na molimo oya Nzambe, kasi na nguya ya mutote na makasi na mutote. Donc pour le moment tozali appelé yako travailler sous la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit yende atambo sabiso makasi ya mutute, nguya ya mutute, mayele na mutute. Yango nde ezalaki item monene, mais thème to saliango na stade ezaloko la campagne ya monene. Mais avant tout ya na stade to sali na 3 jours ya retraite ya ba sali. Kuna nde thème ezalaki, nous sommes tous des serviteurs, alors travaillons ensemble. Et qui très bien to bénéficier na makambo ya mingi pe ezali kotinda biso tozal na move ya sika, tozal na lolenge ya sika ya kotambola pe na boyokani entre biso na biso basal, parce que biso nyos to bengami basal yango to sengeli kosala elongo. Alors na sima na yango esala ke biso tozonga, mais oyo azali cofondateur ya Église Crisco International na kombo ya mama Elizabeth Kora Das, a mona kete il faut tozonga lisusu kuna, parce que ndenge na lobi ke tozali kotambola selon molimo elobeli qu'il faut à élever certaines personnes na église mingi ya église oyo ya Congo démocratique. Yango nde tozonga ki dar toyaki lundi le 21 et mardi le 22 babengi biso lisusu tozonga kuna, et nazwa ki occasion ya kozonga kuna. Événement monene salemi kuna ete batomboli oyo azali représentant légal na biso, presbytère national na biso, na kombo ya papa Samuel Dikaniakina, ye akomi l'apôtre. Boyebi ke apôtre de l'œuvre mutabanda œuvre Crisco International depuis 2014, le 23 août akenda kopema epa na nkolo. Alors nde batomboli papa Dikaniakina, ye akomi apôtre chargé ya ba pays francophone pe lusophone, donc ba mboka oyo elobaka français pe ba mboka oyo elobaka portugais. Ye akomi apôtre, mais pour le moment en Afrique, donc ye kaka muto azali apôtre, parce que l'église na biso Crisco est commis pour le moment ba komi ba apôtre mibale, moko azana Inde
Inde eza na Asie, mais na Afrique ezali papa Dikani Akina. Pour le moment soki problème eza na Afrique awa, c'est papa Dikani Akina moto ako luka mayele comment ko résoudre problème wana. Ye Mamadas la veuve oyatikala, ye aza cofondateur ya œuvre Crisco. Mais papa Dikani Akina azali apôtre dans l'œuvre, parce que biso toyebi ko distinguer ba apôtre des sortes apôtre de l'œuvre, donc muto abandi œuvre, mais apôtre dans l'œuvre muto akome apôtre na kati na musala. Ndenge papa Dikani Akina azali apôtre dans l'œuvre, mais l'apôtre de l'œuvre ye wana kenda ko peme pa na nkolo apôtre das. Alors maman veuve ye alobi aza cofondatrice, mais aza lokola Déborah, donc azali na pose encadrement. Maintenant aza encadré na des apôtres. Papa Dikani Akina pe apôtre Dakar oyo azali kuna na Inde. Alors na sima ya kotia papa Dikani Akina cofondatrice amona kete eza malamu pe atia oyo ezali ba représentant apostolique, batu oyo bako représenter papa Dikani Akina na ba différentes zones. Na yango atiaki 12 représentants apostoliques, mutu na mutu ako jouer rôle na zone na ye. L'apôtre Dikani Akina soki azwi makoki ya kokoma na esika wana akomi, mais soki azwi makoki te, représentant na ye ako sala musala pe apesi rapport. Voilà na mukuse makambo oyo eleki kuna na Kenya. Na mokolo mwalobi tozali ko katisa mokolo mwalobi mardi le 5 tozali ko katisa na Congo Brazzaville pona ba activité oyo ezali kuna. Et puis il faut ba yamba pe apôtre bangonde ba zwingolo ya ko yamba papa Dikani Akina comme na titre wana ya apôtre. Alors lobi mardi ngana zali ko katisa pona ko kende, donc kuna ezali formation des serviteurs, et puis campagne d'évangélisation, et puis inauguration ya église ya monene ya Crisco oyo etongami kuna na Congo Brazzaville. Donc l'apôtre Dikani Akina na famille na ye il faut baya na Congo Brazzaville. Voilà na mukuse ba activité oyo siliko leka kuna na Kenya pe ba événement oyo nzambe par la grâce de Dieu nzamba permettre te église Crisco to vivre ngo. Voilà souhait nangai ezali ke moto nyonso oyo alandi maloba oyo ayeba kopambola nzambe pe ye pe apambolama. Tika bisika oyo bino bozali loboko na nzambe esimba bino. Nzambe apesa bino faveur na ye. Nzambe a visité bino. Kimia na nzambe e accompagné bino. Bozala balongi na nyonso oyo eza bitumba ekokoyela bino butu to moi. Faveur na nzambe elanda bino pe mabondele na bino eyokana na nzambe. Tika ete bozala prospère pe bozala en bonne santé na kombo na Yesu tobondeli bongo. Amen. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you.
you also will reach your 86. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle